mapata ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année, CAA mosepelisi ya bavion na ya kitoko a proposer pe kokoma ko proposer bino ba service ya kitoko pour na rendre meilleur. Ba voyage na bino partout dans la République démocratique de Congo mobimba. Ba vol ya bon pikiliki pe ya mokwake ozo voyager na Koko d'assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Bonne vie de semaine à votre avis, merci pour vous la télévision, on a pour la info, on a la journée, on a pu pour l'emploi sur le Kinasima, il y a participé à la 9e conférence internationale sur la région des Grands Lacs, des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Yambaki homologue na Burundi, oyo ayaki ko assister na milulu pe ya conférence ya CIGL Mwanamboka Evariste Ndayishimiye, président Burundi, héritier opinion petit peu de détails. Après avoir co-participé à 9e sommet, il y a conférence internationale, il y a région, il y a Grand Lac na Kinshasa, na veille président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a Yambaki homologue na Burundi, Evariste Ndayishimiye, et Zalaki Bongo dimanche na cité, il y a Union africaine, beaucoup tani oyo et se déroulaki na 2 étapes. Liboso rencontre Ezalaki Bongo pendant une demi-heure, puis na format élargi et longo na ba collaborateur na bango na nzela ya réunion bilatérale ba 2 chefs d'État balingaki ko coordonner position na bango na ba question bilatérale et régionale. Au plan bilatéral, ba 2 parties ba décidé ko renforcer coopération na bango na secteur agricole. Na présence ya 2 chefs d'État ba membre ya gouvernement ya agriculture pe ya ba attribution mosusu ba signaki mémorandum ya boyokani to ya entente agricole. Yango ezali kolobe la recherche agronomique, formation pe échange avec experts, lutte contre ba maladie pe ba culture, agro-industrie pe projet conjoint. Bosimbake à part agriculture, ba dirigeant mibale, ba lingi le sous ko accélérer ba projet mosusu prioritaire na ba secteur transfrontalier pe le sous ya mobilité pe ya commerce na kopesaka impulsion politique na ba action nyonso oyo bazali ko mener mingi penza na ba ministère concerné na niveau régional ba discussion ezali ko viser ko harmoniser ba approche na bango na ba Grand Lac ko préparer ba position commune pour na ba échéance oyo ezali koya na conférence internationale ya région ya ba Grand Lac pe kokoli sa solidarité régionale liboso ba défi sécuritaire République démocratique du Congo pe Burundi bazali ko entretenir ba relation moko kitoko ya coopération pe ya amitié boyena nyonso wana ebakisami liste ya ba accord ebele oyo ezala déjà signé entre bamboka mibale bokutani oyo et se clôturaki na séjour ya 48 heures ya président Ndayishimiye na Kinshasa. Katika kaka wa chef de l'État pendant ce chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaki week-end na cité ya Union africaine Monsieur Tony Melu président ya conseil d'administration ya groupe United Bank of Africa oya yaki ko signé na chef de l'État moi ba avancé ya groupe na ye o Jean Bongo mingi penza na 20 pays ya Afrique pe kati na yango na République démocratique du Congo. Na masoleta li Premier ministre Madame Juliette Assomina Tuluka boyebake ye a Zaki Bongo tope a participer ki Bongo na 9e sommet international et ba chef d'État au État CIGL wapi abeta ki Bongo masola ndenge na ndenge pe a lobelaki likambo o Italie République démocratique du Congo bolana. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka azwaki maloba vendredi 15 novembre 2025 na segment ya haut niveau intitulé Le Grand Lac en action, intégration économique pour une paix durable. Les alaki organisé na marge ya 9e sommet ordinaire ya ba chef d'État pe ba gouvernement ya conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Activité oyo esalemaki na espace Kemesha na Kinshasa.
na maloba na ye chef ya gouvernement a rappelé position stratégique ya République démocratique du Congo na cœur ya 5 organisations ya intégration régionale CIRGL, CAC, SADC, COMESA, PCAU. Boye situation géopolitique oyo ezali bongo ko présenter à la fois lokola héritage pe responsabilité pe lisusu opportunité na position oyo responsabilité historique pe ya chance inédite boye azali ko rassembler lisusu pe ko diviser ko sangisa ba effort pe ko disperser ndenge Judith Suminwa atalisaki premier ministre atalisi ambition ya RDC ya ko se positionner lokola état intégrateur trait d'union entre ba peuple pilier ya coopération africaine selon ye kimia moko durable na région ya ba Grand Lac ekoki kozwama te kaka soki to associé diplomatie développement pe d'infrastructure économique ya makasi ekoki kozala na kimia te sans développement ekoki kozala pe na développement te soki infrastructure ezali te sans échange emploi ndenge atalisaki inclusion économique Judith Suminwa atiaki 3 projets principaux oyo RDC azali kopromettre na présidence na ye na CIRGL corridor ya Lobito ezali kosangisa ba zone minière ya RDC na océan Atlantique na partenariat na Angola pe na Zambie projet ferroviaire Tanzanie Burundi RDC ezali kofungola accès moko stratégique na océan Indien projet routier RDC Uganda pour na transformer ba frontière na espace ya commerce pe ya stabilité ba initiative oyo pona ye ezali kaka ba simple infrastructure te kasi ezali bongo levier ya transformation continentale intervenant ki lisusu na panel ya vice premier ministre et ministre ya transport pe voie de communication Jean-Pierre Bemba atalisi impact économique ya makasi oyo ezelami na corridor ya Lobito mingi financement ezali désormais bouclé pour na corridor oyo éco-favorisé installation future ya entreprise ya long pe axe oyo mingi penza ya télécommunication agriculture réduction drastique pe lisusu tant ya transport koleka na 3 semaines mobimba na 5 jours ya pamba pour na exportation ya Lualaba pe baisse moko estimé na 30% ya coût logistique pe ya création d'emplois directs pe indirect Lobito ezali projet moko structurant pe ya avantage makasi toko gagner na terme ya réduction ya trajet pe ba frais ya transport ezali pe projet créateur ya ba emploi ndenge ministre ya talisaki na conclusion premier ministre atalisi ke ba projet oyo ezali ko traduire volonté ya RDC pe ba pays oyo ya région pour na kotonga Afrique moko ekozala connecté plus compétitive pe véritablement souveraine grâce na coopération régionale. Merci Marakozala élu président de l'Assemblée nationale honorable Aimé Bogier à Salaki remise à reprise au week-end de l'Ekina président Jean-Claude Isaac Chilumbaye. Reportage héritier Mapindemi. Passation ya bâton ya commandement week-end de l'équipe na tête ya bureau ya Assemblée nationale président ad intérim Jean-Claude Chilumbaye Moussaou a cédaki officiellement fauteuil ya présidence ya bureau na honorable Aimé Bogier Sangara oyo auti kozala élu na majorité écrasante azalaki bongo investi lokola président ya Assemblée nationale na plénière ya jeudi 13 novembre oyo euti koleka ezalaki bongo na cérémonie moko solennelle ezalaki marqué na ambiance conviviale pe chaleureuse oyo etalisi bongo considération mutuelle pe revêtue na sens républicain na ouverture ya moment solennel oyo pe historique na supervision ya secrétaire général ya Assemblée nationale Jean Ngouvulu na présence ya ba honorable député Jacques Njoli pe Clotilde Moutita Kalunga pe Grace Nema respectivement rapporteur adjoint pe questeur adjoint ya bureau ya Assemblée nationale pe ba élus nationaux mosusu longo na quelques membres ya cabinet ya composant ya bureau ya Assemblée nationale pe ba cadre longo na ba agent ya administration ya chambre basse ya parlement na tina wana na kozwa na maloba honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaye Moussaou a félicité qui nouveau numéro 1 ya Assemblée nationale pour na élection na ye pe a rassuré le soutien ya représentation nationale pour na ko consolider ba avancée entamé pe a félicité
pendant période oyo ya intérim na tête ya Assemblée nationale. Eli ya Louisa, président intérimaire, apesaki ba acte officiel ya administration na Eli ya Walungu, nouveau speaker ya chambre basse ya parlement, pe a communiqué essentiel ba dossier urgent ya Assemblée nationale mingi couverture médicale, barrière législative, contrôle pe situation ya ba agent pe ba cadre ya Assemblée nationale. Nangambu na ye Imeboje Sangara a témoigné reconnaissance na ye et paye ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance oyo apesi pe na prédécesseur na ye elongo na ensemble ya ba eli pe ba membre nyonso ya bureau oyo ba géraki na engagement patriotique période où ezalaki marqué na quelques turbulences a placé action na ye na logique ya ko se rattraper examen ya quelques projets pe ko consolider rôle ya pouvoir législatif Bosimbake parmi ba priorité ya session parlementaire ya septembre ezali bongo examen pe adoption ya projet ya loi où ezali kolobe la réduction des comptes loi des finances rectificative exercice 2024 examen ya loi des finances 2026 co-organisation ya 84e session ya comité exécutif ya 47e conférence ya président ya parlement ya union parlementaire africaine pe contrôle parlementaire cérémonie oyo ezalaki pe marqué na signature ya procès verbaux pe ya prise ya photo de famille entre ba membres ya bureau na ngambo mosusu premier vice-président ya Assemblée nationale professeur Jean-Claude Tshilumbai Moussaou a assisté na ouverture ya cérémonie ya remise reprise entre ba honorable rapporteur Jacques Njoli et Sengekeli pe rapporteur adjoint ya Sika Clotilde Moutita Kalunga. Gouvernement et République démocratique du Congo a décidé pour rationaliser le programme Excellence et initiative bourse au Ezalaki Bongo jusque là bande ko porter étendard et première dame Denise Nyakiroti c'est que Igor Ting reportage. Gouvernement et République démocratique du Congo ezali ko officialiser annonce oya nationalisation un programme Excellence ya initiative ya bourse d'études oyo ezali ko porter première dame Denise Nyakiroti Sekedi transformation politique oyo public ezali pona ko viser ya ko institutionnaliser promotion et excellence scolaire parmi jeunesse congolaise et s'inscrire directement dans l'objectif et programme d'action au gouvernement 2024-2025. Na locution na ye, Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka a salué le travail où ils allaient accompli et paye distingué Première Dame Denise Nyakiroti Sekedi à l'origine programme Excellence au Ekokisi déjà 6 ans. Premier ministre a annoncé signature et décret portant la nationalisation à Excellence ya Bosimbaki pona ko bénéficier na bourse d'études programme nationalisé bon candidat et sengeli ba répondre na critères moko strict désormais critères et à éligibilité pona ko prétendre bourse excellence ya eza minimum 80% de réussite na examen d'état ndenge premier ministre a souligné ki ba candidat oyo ba atteindre seuil oyo bakozala bongo éligible mesure oyo ezali ko viser ya ko stimuler effort pe ko récompenser ma mérite ambition à cœur pour la réforme éducative ya gouvernement ndenge premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka a s'adressa qui na jeunesse Bosimba qui premier ministre a expliqué qui ba raison stratégique ya nationalisation et loko oyo yango et compléter réforme éducative loko la gratuité et enseignement primaire puis programme ya développement à 145 territoires ndenge Judith Soumina Tuluka lobby programme côté durable eza possible sans jeunesse à côté na kati éducation na yango pe encadrement oyo et kosala ke bana bakende bongo malamu na kelasi programme ya nationalisation eza na mission à valoriser mérite ko récompenser effort pe ko accompagner talent parfait cohérente na ba action identifiée et pas ya gouvernement local la réformulation à ba programme scolaire pour la intégrer entrepreneuriat, citoyenneté, construction et école spécialisée pour promouvoir égalité et chance. Boyebake, gouvernement est engagé à déployer excellence avec rigueur, équité et transparente. Objectif quoi afficher et faire excellence pour le droit accessible na mon année sur la classe ou azali congolais. Pe azali ko mérité privilège oyo politique ambitieuse oyo ko former jeunesse engagée pe patriote et se présenter local la pilier moko indispensable pour l'avenir pe sauver la nation.
Basanganaki na instruction ya vice-premier ministre, premier ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba, comité ya suivi ya ba prix ya ba produits pétroliers pe ba ngope bayaki wana pona kolobela ba structure ya ba prix oyo ba usiti kokita bola na reportage oyo ya Fabrice Lundombi. Basangana qui vendredi 14 novembre sur instruction à vice-premier ministre, premier ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba, comité a suivi à bas prix à bas produits pétroliers et tel qui en profondeur structure à bas prix à bas zone d'approvisionnement et mboka. Objectif exact que tia fait na utilisation à bateau fictif peut quoi aligner bas prix réel na bateau fixé au ESA et pas y a Banque centrale du Congo. Selon coordonnateur ya comité Tordor Nana Mungele, démarche oyo ESA à quoi viser, à quoi assurer plus de cohérence et transparente na taux d'échange où ils ont utilisé et pas à la société pétrolière pe où ils ont fixé et pas à la Banque centrale du Congo. Réforme oyo et ko permettre na population ba bénéficier na ba prix fiable pe surtout où ils ont juste Bosimba qui révision oyo ils ont déjà visible na zone ouest essence et outil bongo na 2690 francs congolais et qui titi la 2440 francs congolais. Na Oetali gazoir et zongisima 2680 francs congolais et komi bongo na 2430 francs congolais. Baisse similaire Oyopé ESA enregistré na zone sud pe est na réduction à l'anti na 400 francs congolais na ba principaux carburants. Na Oetali gaz et pétrole liquéfié Boesimba ke na zone ouest et zupe baisse na yango notable plus de 800 francs congolais en moins par kilogramme. Bosimba qui travaille oyo ezala qui salué et pas y a ba opérateur y a certains oyo. Le comité qui est chargé d'élaborer ou de faire les calculs par rapport au prix, ils ont abattu un grand travail. Tout a été très bien fait au départ. Et quand nous sommes arrivés, tout ce qu'on nous a exposé, c'était pratiquement des éléments concordants. Des éléments qui ont fait qu'en très peu de temps, tout le comité a validé les conclusions de ce qu'ont été les travaux réalisés en amont. Donc tout a été très bien fait et quand on a commencé les discussions, les débats, tout était bien et on a tout adopté en très peu de temps. C'est une bonne chose puisqu'on était un peu buté par le fait que le taux structure était à 2600 et les taux d'échange étaient à 2300, les pompistes avaient difficile à appliquer le taux structure par rapport au taux d'échange, mais actuellement, le taux structure est à 2300 et le taux d'échange est à 2300. Les taux sont égaux et ça facilite tout le monde. Nous sommes contents. Première baisse ezalaki enregistrée en octobre 2024, mosusu na mois octobre 2025. Troisième réduction oyo eza ko confirmer volonté à gouvernement ya ko poursuivre lutte contre vie chère et ko assurer stabilité durable ya prix ya ba produits pétroliers durant année 2025. Honorablement Otwene élu ya Selemba ouye akitaki na terrain pour na procurer bakaniveau na sur 24 novembre na sima ya mvula oyo beteki weekend eleki Christian Kangebeni ba détail. Dimanche 16 novembre 2025, nzokande na tango bato misusu babandai kolala tope bakendeki bisika na bisika. Honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao akangaki maboko te azwaki pe repote akitaki na terrain de 4h à 19h po na kosala misala ya évacuation ya ba immondices oyo etondaki na bakaniveau ya 24 novembre na ba avenue ebele na sima ya mvula oyo enokaki. Honorable Maotwene Papa Selembao, véritable serviteur ya bana Selembao, azalaki moko na terrain, atiaki pe maboko na mosala, pona kolongola, bosoto nyonso evandi na bakaniveau, pamba te tango bamvula minene ezali konoka, ba inondation eko déranger population. Molobeli ya bana Selembao, aboyi cette fois-ci, bana Selembao balela, tuba kufa na likambo etali inondation, talati na tango nyonso azali wana,
pona kirage ya bakanivo. Mosala ebandaki kobanda na baveni lokola Ndungini bakendaki ti na aveni manifeste. Donc basalaki mosala ndenge kaka bino moko bozali komona bilili. Longonia honorable Maotwene ozali véritable molobeli ya bana komini ya Selembao olingi tango nyonso bien-être na bango. Malaria la bonne la terre population na ngai akontinue kobela akolelaka mpa na ngai nasungilaka ye bamedikama akimo nde komona naza décision ya kokilaka bakanivo oyo ya 24 novembre awa toomata société akampini otoyoloba oyo eza sina nzela epi tobwaka peut-être le week-end prochain tokokende sili esika mosusu kota baevite koya kobwaka yango na kanivo po soki yango edéborde baconséquence nango eza inondation bandako na biso nde ekozinda tanto kozinda nde tokobelela gouvernement ya otala so likambo oyo mais tobosali ke biso mo nde tobwakaki basalite oyo eza vite tobwaki yango asalite oyo eza awa gentilité nani te nani vie na biso kimuta te mutu abwaki yango eza mpe bumba te mutu abwaki eza bavite oyo ya pemeni awa mpe baza kobwaka yango alors totya nyonso na charge ya gouvernement te. Boye honorable Maotwene alobi kirage ya bakanivo pe kolongola ba imondis nyonso to salite oyo ezali kovanda na makadam na sima ya bamvula ezali cheval de bataille na ye akolemba te akokoma bisika nyonso kanivo nyonso ya komini ya Selembao ekozala cure na bokasi ya ye moko molobeli ya bana komini ya Selembao Papa Selembao honorable Maotwene du les responsables misala ozali kosala ezali kokamwisa bato ozali véritable serviteur. Compagnie africaine d'investissement CA na mokuse kokisi lelo 33 ans mobimba depuis baza na service ya population pe aza toujours kosepelisa bango. Reportage. Leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année, CAA mosepelisi. Ya bavion na ya kitoko, a proposer pe kokoma ko proposer bino, ba service ya kitoko pour na ko rendre meilleur. Ba voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba. Ba vol ya bon pikiliki pe mo kwake, ozo voyager na Koko na assurance. Pour CAA assuraka toujours sécurité, pe confort, likolo nango bakisa ponctualité, oyo esalaka bokeseni na ye. Lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso, pe ya bana mboka mokili mobima endima ye. 33 ans d'expérience ezan tsaka vedi. Ah, CAA mojalisi, mfumu ya mapata, kwanga ya ntolula botike lango bakongo, kasi masolo ya vio na mapata ya RDC. Botike lango CAA, c'est yende mfumu. Distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi ye akende kobeta bongo masolo la ministre ya justice pe garde sopo na plaider liberté provisoire ya 269 femmes au bazaki victimes ya viol na évasion au esalemaka na butu le 1er pe le 2 septembre 2024. Bon na reportage au ya Stéphane Skandi. Au total, 269 femmes des Bazala qui violées na tentative ya évasion au Esalemaki na butu ya le 1er p 2 décembre 2024 na kati ya prison centrale ya Makala. Talatina, visite ya distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi et paye ministre d'État, ministre de justice pe garde sceaux pour na plaider liberté provisoire, il y a 269 femmes oyo. Et Sengeli Boyebake, na moyen mai 2024, ba service ya distingué première dame bayamba qui délégation ya ba membre ya parlement européen oyo ba solliciter qui peut implication personnelle pe suivi ya situation dramatique oyo lokola ye pe alataka na souci ya bien-être ya ba femme congolaise yango nde véritable cheval de bataille na ye épouse ya chef de l'état ye a réitéré qui détermination na ye ya ko soutenir bas oyo pour bazala lisusu condamné te seconde fois na détention na ba échange na bango oyo première dame ye a proposé qui na ministre ya justice organisation ya clinique mobile na pavillon 9 pavillon oyo ezali réservé na ba femme na prison centrale ya Makala
pona ko assurer prise en charge médicale na bango ezala kitoko. Apleda ki lisusu pona séparation ya ba centre ya détention pona basi mibali pe ba mineur na République démocratique du Congo mobimba. Yangonde eko prévenir conditions oyo respectueuses ya dignité humaine. Ba proposition oyo ezala ki particulièrement apprécié et pas ya ministre d'État pe ministre de justice na garde so mwana mboka Guillaume Gefa oyo a salué qui démarche ya première dame pe a sollicité qui accompagnement na ye na processus global ya amélioration ya ba conditions carcérales na République démocratique du Congo. Ministre d'État a informé qui épouse ya chef de l'État ya condamnation ya 20 ans de prison ya 58 auteurs identifiés na ba acte oyo ya barbarie et salemaki na prison ya Makala na événement oyo ezalaki ya évasion rencontre oyo et permetaki na bango ba établir contact permanent entre cabinet ya première dame pe ministre de justice pour bayeba ko entreprendre ba action conjointe pour na ko améliorer ba condition ya ba détention particulièrement ya ba femme pe ba mineur oyo bazali na République démocratique du Congo mobimba. Journée, il y a le 12 novembre 2025, qui est la journée où ma fidèle catholique, la paroisse Sainte Trinité, pe ba prêtre bango ba commémora ba fidèle na bango o ba kufaka ndenge zalaka de coutume chaque le 12 novembre na l'église catholique Christian Kengebe Nyazaki na compte Foningala. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Journée ya le 12 novembre 2025 ezalaki journée moko oyo ba fidèle catholique ya paroisse Sainte Trinité oyo ezwami na commune ya Matete elongo na ba prêtre ba commémoraki ba fidèle na bango oyo nyonso bakufa. Commémoration oyo ezalaka momesano chaque le 2 novembre bosimbaki ba intention ebele ya prière na messe oyo ezalaki formulé pona ba kufa kuna na paroisse Sainte Trinité lokola frère Donald Wasongolwa, David Lupaka, Grâce Lupaka, ba chrétien oyo ba servaki mingi na paroisse na bango pe bazalaki na engagement kuna na paroisse Sainte Trinité na maloba na ye curé ya paroisse Sainte Trinité atelisaki ke ba fidèle nyonso esengeli baza na bolingo epai ya Nzambe pe baza na bolingo epai ya baninga na bango pe tango nyonso barandaka visite na bandeko mibali pe basi oyo nyonso batika biso na mokili. Onde madame Mwaka aki mwana en tout cas zai collègue moko bien to bano sane musala bien ngana okende pa na bango ye pa koya e pa na biso donc na vie so ozana batu ozali na bango bien ko bosa na bango te biso bato uta koleka na ko kotika ede yango faut ozaka toujours na batu tant so boza mokili bolingani soki akufi obwaki ye te il faut koya ka koleka stana. Pona ko rappeler bino esengeli bosimba ke journée oyo ezala instituée epai ya abbé Odilon Cluny vers l'an 1000 pona ko rappeler nécessité ya kobondela pona milimo ya bayinyonso bakufa oyo bazali nanu en pleine communion na Nzambe te pe kotalisaka tango nyonso kobondelaka pona communauté de saints. Elo ezalaki mokolo ya mbotama ya mwana na biso Wilfried na likolo epa ya Nzambe. C'est sa naissance. Nous croyons à la résurrection. Nous croyons à la vie après la vie. Poto on pour la bande mineza produit puis mon coco milango puis sa santé qui peut vitamine. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé qui peut koboyo. Ole sakaeni ni. Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli bo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esakae. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukara mbimbi, oye sukara mbimbi. Protivap, pour bébé.
Bozalaki ebele pona kolanda info ngala journal pe pona possible selangu merci Egor Ntingi Matomi Nazaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya ba journaliste no c'est info ngala héritier mapinde mi superviseur qui journal au montage et sima qui par Fabrice Lundombi et Christian Kangebin ngala mi na rendez-vous Mikolo Zali ko ya revoir. Leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année, CAA mosepelisi. Ya bandio na ya kitoko, a proposer pe kokuba ko proposer bino, ba service ya kitoko pour na ko rendre meilleur. Ba voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba. Ba vol ya bon pikiliki pe mo kwake, ozo voyager na koko na assurance. Pour CAA assuraka toujours sécurité, paix confort, likolo nango bakisa ponctualité, oyo esalaka bokeseni na ye. Lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso, pe ya bana mboka mokili mobima endima ye. 33 ans d'expérience ezan tsaka vedi. Ah, CAA mojalisi, mfumu ya mapata, kwanga ya ntolu la botike lango bakongo, kasi masolo ya vio na mapata ya RDC. Botike lango CAA, seye yende mfumu.